sala musala yo zali bomba ba conseil na yo osala ngango après ndeko inza toyokana bien. Qui se sent morveux se mouche. Point numéro 1, il y a solo wana babeta ki Eliezer bakangiye par toloba na ndenge photo ezolakisa une connaissance à toi. Colonel wana aza connaissance na yo et je vais le prouver ici. Wana élément wana ngani na tinda ya solo, c'est vrai. Et vous avez un bon archiviste. Ngani na tinda ko la est-ce que yebi colonel obité ngana ebité mais muto ya ebiye ezali major Tony ye aza muto ya GM yende akyo yeba muto wana menga na ebiye te na komi bongo na lobaki bongo na lobi ya zelana na ta ko interpréter yo pesi na tanga ah nene ngoto lobako tu peux reprendre na lobaki bongo reprends la conversation na lobi bongo oui papa molière photo yo kala toyokana te yo reprendre nano likambo oyo olobi ke nakomelaka yo nawangani te ngai nde nakomelaki yo allons-y okomeli ngai nga mpe na répondre yo vas-y nakanisi zwa otanga na ya yo na ya ngai tokei merci beaucoup po tokataka oncle obanyi na oncle wana nakomeli yo te ngai atini yo nde photo oncle c'est le major Tony qui est mon jeune frère. C'est lui qui est en chemise. Il est de la garde présidentielle. C'est au Grand Hôtel à la Triomphe. Je pense que les photographes de GHK peuvent mieux l'identifier. Oyebiye déjà. Déjà, Moutou a vendu la bino, Oyebiye. Na ande konayo, le major Tony, le rôle de ton jeune frère, a Oyebiye, parce qu'il y a Tiningaï et pas il y a major Tony. Non. Alors, je peux recommencer. T'as la français. Na français de Rohinda, oui, bien gobé qui j'avais ébiqué na français, papa Molière. Ça bien. Ok. Na quand même temps on a le lunette. Oncle. Tout ça oncle, on a mon bande. Wakwit. Et t'as le on a écouté, j'espère que m'a l'opacité. Oncle. C'est le major Tony. Donc tu as identifié quelqu'un qui est mon jeune frère. Le rôle de oncle nayo, c'est-à-dire il est jeune frère nanga. Donc Tony aza oncle nanga hyper. C'est lui qui est en chemise. Il est de la garde présidentielle. C'était au Grand Hôtel à la Triomphe. Je pense que les photographes de GHK peuvent mieux l'identifier. Ça veut dire Otininga et pas les Kinabiso aza major. Je peux terminer. Je reprends en français. Oncle, c'est le major Tony. Donc Oyemiye. Boyebiye, boyebi papa aza pembeni puisque leki na yo, leki o ya yo, major Tony, nde aza pembeni. Yo nde oyebi singa olobi na ke n'est pas major Tony, yende ayebi, oui ou non? Na lobaki okende. Ozotanga français bien. Na recommencer bon. Attends en anglais na kolobango India. Je vois que dikambo yo et ça silisana no stina suka. Merci Satina. Merci de ça. Merci Logo là. Nous avons 15 minutes. Et nous allons, mais si on doit dépasser, ce n'est pas grave. Allons-y. Mais, monsieur India, bateau yo, boza otambola na bango, oyo baza ko souiller personnalité ya paninga. Parce que na évité, yo India, lokola oza na leki na biso azali major, bozo tambola avec un colonel, lelo bakamati, botala nini baza ko sambisa Eliezer, par quelqu'un qui n'est même pas colonel. On vient de découvrir qu'il y a Azalinde est commandant. Wana Asambi, na cour supérieure, va contrôler na OD. Et c'est là Batiaka, le président de la République, à Tiaka, bateau y a nommé. Bamouni était, Bamouni comme on a été. Balibi Azalinde est commandant, c'est un adjudant. Azo Lata, Aza Kovanda, Pembeni, il y a un officier. Le major Tony n'a dit à officier, il est en fonction maintenant à Lubumbashi. Bovandi naïe. Alors, il y a un gars qui sur la tête à Modière, au lobby, au lakisi, photo nangai, bakangi, encercler bino, na ba troupe, encercler biso. Et il y a biso ba to lakisi ba photo à la tête. C'est la justice. Justice là, la kisi photo na bino. Chers téléspectateurs, botala ba image otoza nango. Bokomona avocat azako brandir photo wana ekotaki na kati ya dossier. Yo ningo kanga na modia pour la nini. La personne qui est en veste, est-ce qu'il le connaît? C'est une personnalité importante, monsieur le président de l'AFP.
Et tout le monde le connaît. On l'appelle député. Est-ce qu'il veut que nous puissions même donner son nom ici? Nous allons le faire combattre. Est-ce qu'il le connaît, monsieur le président? Papa Molière. Kwake naokenda te papa. Bandeko babolingo. Oui, te lobande na ngai. Mabi bandeko babolingo. Lobande na ngai. Nga naza serein. Oyebi nazo seka. Nakasa oza serein mais allons-y. Nazo seka, naza calme. Te nazo Parce que au moins ba makambo oyo ndenge leki. Papa Molière muto abenga nga. Ya liboso. Na wangani Année passée. Papa Molière muto atindele ngai photo oyo ya zwa yango na Facebook. Na répondra Papa Molière et image etikali na conversation biso to sala na Papa Molière ezali. Ça c'est un. Donc ezali makambo ya lelo te, ça makambo ya kala. ezalaki na justice. Na lobi boye. Na zoloba na eza mois de décembre. ezalaki na justice. Photo yango yo moko lobi ezali esi umela ezali bambula na bambula. Ndenge oyebisa ngai. enabimisa yango te poani. Bon, sikoyo nga tunte. Eloko nazomi okangami esi. eloko nazomi tuna. Oui. Okangami te nazoloba. Ok, allons-y ndeko Inza. Yo muto okangami. Ah bon? Tango ozoloba que c'est comme si nga natambolaka na colonel soki ya colonel wana. Mais yango wana okangama parce que makambo oyo yo muto oyaki nango. Nga nayebaki yango te, nayebi na télévision te. wana yebi Eliezer na ndeko ya yo wana ngai nde nayaki nango. Akoma ndeko na ngai lisusu. Pourquoi bomelaka masaka na triume ndeko Yo omonaki masanga awa. oyo babomelaki café bino na ye oui ou non? Mais alors tozo comprendre te, ozo comprendre te. Biso tozolia, ngai nazolia. omonaki biloko ya kolia na mesa? yo otuni ngai eske omonaki café na mesa? omonaki biloko ya kolia na ngai mesa? mutu na restituer histoire. na ye eloko eza na justice india. Mais c'est ça la justice ezali ya bato. Soki yo sambe oyebika no eloko oyo esprit. Mais yo tindela ngai eloko na mois de décembre. Oui. Au moment affaire ezalaki na justice na mois de décembre. Oui. bakangaki ye. Na décembre bien. Oui. Depuis décembre. bakangaki ye. Yo tindelaki ngai. bakangaki ye, on ne parvenait pas à l'identifier. lokola babimisi yo na mutu wana natuni yo eske oyebi moto wana papa india. Tango ozotanga avocat, c'est-à-dire que non, na même manière oyo otindelaki ngai photo otindelaki avocat. Parce que yo mutu ozwi yango olobi ozwaki yango na Facebook. Non. Attendez, chers téléspectateurs, nandimi napesaki yango avocat. Kwake ngani napesi yango avocat te eza na Facebook okoti. Botala bino moko ndenge nini tofongoli Facebook na kombo ya Tokoka Olivier. Ati photo wana na Facebook. Contrairement à makambo ya kosaki bino alobi non, wana okota Facebook il faut code à éviter. C'est pour ça que azali adjudant, azali colonel te. Mais Olivier Tokoka de ozomona balinga mingi baza kosagite. Boyoka bino moko ndenge azoloba. Asalaka baku wana na termine ndeko Inza. Asalaka baku wana na baninga na ye. Akokufa ye moko te. Akotanga bato ya salaka na bango baku wana. Monsieur Inza, est-ce que ça préoccupation na yo te na mwana ozaka mo agité? Olingi ko memanga na babiloko oyo nga na kolakisa boyoka bino moko chers téléspectateurs boyoka ndenge nini Olivier Tokoka aza kotanga abandi otanga bakapitaine oyo asaka na bango baku alobi akokufa ye moko te. Monsieur Inza, est-ce que ezali raison d'être na yo lelo na pokwa te? Papa Molière, j'ai beaucoup de respect et pas na yo. Naza beaucoup de respect et pas na yo. Non, namoni que non. De part et d'autre. Comment okende ngai. Il nous reste 10 minutes. Moi je croyais que non, nga mutu ngai nazala colérique, mais namoni que non, yo mutu comment okende vers la chute. Il faut de juste émission de parce que non, chute c'est-à-dire que non. Comment on a échec moko boy, c'est comme si quelque chose commence à être reproché na eloko na. Or les locaux, ils sont très seuls. Yo mutu yaki na problème. Otuninga est-ce que yebi mutu na lui na yebi yete. Na yebi alors c'est là, vous avez dit 3 personnes. Pourquoi quand la photo peut Bako quand on a photo il y a 20 personnes. Bah 20 personnes dans le public. Oyo mutu na est-ce que boyo mutu na lui na yebi yete na yebi. Eso yo soka za colonel. Yo zotanga yo ndo koyebisa ngai nga na yebi ete ngana koyebisa yo
parce que nga aza ndeko na motu wana oliaka na bango te naliaka na bango yo oyebi ke no naliaka na bango est ce que na justice soki nga lelo na memi yo papa molie okende olakisa nga oprouve nga place nga naliaka nga nasepela mingi omema nga na justice bato bazolanda biso na likambo oyo nakosepela mingi ndeko ilisa omema nga na justice olakisa nga ke papa moliere nde alakisaki foto oyo tribunal et la ici photo. Mais pourquoi tu ne t'en prends pas au tribunal, monsieur India? Non. Je ne peux pas m'en prendre au tribunal parce que le tribunal a la guisanga théologie avocat ou la guise photo. Il y a eu et où t'as qui parle. Juge à la photo dans le dossier naïe, bah la guise y est. Parce qu'on a autant gâté, juge pour contrôler le langage aux autres la télé devant Bat. On dirait que nous allons attendre. Émission, n'a préféré tant qu'il s'abat attention, Loba Dikambo, vous en avez besoin au Loba. À vous. À vous, Loba. Tant qu'il dit attention. Voilà, il dit attention. Ok. On va dans le séquence. Bon, mais c'est pas grave. Alors, Mouyomba, maman. Oui, India, à vous. Oncle. Oui. Voilà ce qu'on dit au Liban. Dans le calme. Dans le calme. Tant qu'il s'abat bâton. Et là, les amis boyi. Les koyo na yebi. Les kyo yanga. Azala soda. Na kowanga na yebi. Parce que awana basoda ngata tanga za soda. Pe, toni nanga zali wana. Soki na wanga ni eledo. On comprend? Mokili mobimba ekoloba. Parce que aza leki na major Tony. Na kuti na famille na bino ya ya roba. Ngai na yeko fanda na leki. Tozo partager lié dans un lieu public. Mais mutu mususu ayere. Ayeko fanda na sika wana. Tala kaka ndoko soko tali photo wana komona ngeno toza écart munene. Et puis tozo sur la tête. C'est-à-dire que nous les ali neti toyebalité. Que le fanda na milieu. Et puis on tali photo wana. Na photo balobala. Mais va koloba. Na balobala. Bolingo kanga photo. Tu vas voir bon fan d'ensemble. Vous comprenez? Bon fan d'ensemble. À la position. On t'a ça là où il y a ça les pierres. Position de tir. Mais ce qu'on t'a les photos au comment on a que non n'importe. Na yebi mukolo bakanga photo te parce que e uta e pa na ngati. Yo nde muto kenda ko kozwa photo na Facebook. Tango zui photo na Facebook olingi ko tuna ngai. Otindeli ngai yango. Ezali lelo te. Yo moko yebisinga que nos photos tozui yango na Facebook ezali ya 2004 ou 2005. Bon, nga za un pour public, mutu nyo savoir ninga aya bukanga photo. Là tu te répètes, bakisa kama na préféré, bato bazo la biso, bamona, s'il vous plaît India, s'il vous plaît. Na préféré, calme-toi, Loba di Kambozande. Voilà, tu te répètes. Je mettais yo Loba, et ça a été Loba dans pekisa yo Loba. Loba calmement. Au monde, Loba calmement, il y a un Loba calmement. Mais ne te répète pas. Non. On a le timing. On a expliqué, vas-y. Inquiétude, on a une aïe, les lots et papa Molière. Et donc, on a déjà la mauvaise. Vous avez dit, depuis le mois de décembre, on a eu ce qu'on a dit, pour associer une laine, on a malfaiteur. Et puis, on a dit, Nana Lobi a malfaiteur. Il est présumé innocent. Je dis ceci. Comment nous avons paniqué? On dit, tu as fait des actes de paniquer ou bien comment? Papa Molière. Mais il est innocent. Jusqu'à preuve du contraire. Au lobby, faux et vrai problème. Oh, mais t'as là. Président tribunal, bon année président tribunal à Zoluba. Tout ça là, elle sait. La personne qui est en veste, est-ce qu'il le connaît? C'est une personnalité importante, monsieur le président de l'AMP. Et tout le monde le connaît. On appelle de pitié. Est-ce qu'il veut que nous puissions même donner son nom ici? Nous allons le faire combattre. Est-ce qu'il le connaît, monsieur le président? Il n'a pas été avec ce monsieur dans un hôtel où il partageait des causeries. Et il portait le garant des colonels provisoires. Où est le papa moderne à Nikamboana? Au tika, on a une conversation au sali. Tika en Ambrit. Au katande, au kataka. On va comprendre le sens nango. Et baba yeba. Nene et bandaki na décembre. Conversation au tozaki na yo. On comprendre que non. Oloba ki kutu yo nem tolobi. Merci on dimi. Olobi que oui.
nawangani okowangana te yo nawangani ngana dataki yango te natuni yo estce nawangani chef de législateur mais je confirme makambo alobi eza ya solo mais alors pourquoi tu reviens puis nawangani te yango papa Molière alors allons-y avancez liboso à vous problème na ngai eza yo te papa Molière oza yo te eza yo ozalaki osalaki acte de bonne volonté ntango oyoki te omoni olokoti photo moko nalokoti te nazwi na Facebook otali elongi yanoko na yo oncle tobandi kamwa merci beaucoup ndeko India nalingo conclure je vous donne 5 minutes oyo nakokata yo te loba likambo nyonso oza na besoin koloba pendant 5 minutes puisque tokomi kose répéter tobandi osala je termine ma question et tobandi osala justice awa en gros population bino moko botokomona c'est comme s'il y a une intention cachée parce que makambo oyo ebandi lelo te donc oza na intention mosusu ya nuisance vis-à-vis ya personne ya India pourquoi nazoloba yo photo ezalaki epa na yo motu et puis lelo okoma justice akobenga yo c'est comme si okoma nayokaki avocat ya Eliezer alobi ça ne sert à rien yako même kokotisa India na makambo oyo kokotisa bato oyo na makambo oyo pourquoi parce que c'est OG qui s'il vous plaît ndeko la caméra on comprend bato nyonso bayebi ke no ezali justice moko atikala jamais kobenga ndeni nini yo koko omitia na place ya justice donc oza na eloko mosusu ozoluka na kati eloko wana maintenant okende justice parce que omoni eloko osalaki na mois de décembre yo osalaki yango yo mototindela ngai message na répondre yo sobosani nga na lelo nga nayebi motu wana te eza lieu public photo epekisami te mais le fait c'est que soki bamonaka nga natambolaka nayebi pa motu wana tozalaka familier totambolaka ensemble amataka na motuka na nga ezali bon aza camarade na nga aza ndeko na nga non mais motu oyo towa kokutana akutani na lieu public azofanda ngai na intere wana nakoyebisaka no yo kofanda wana ngai nde moto nakofanda wana papa Molière et puis ozoinsinue lisusu te boliaka ensemble donc omonaki biso il faut faire très attention parce que justice wana kaka tokokamataka bande oyo ndeko papa Molière pesanga brite ya bande oyo ekotikala souvenir na nga et puis na rotuna boye procès ezalaki mokolo nini parce que elakisama lobi esalemaki mokolo nini soki esalemaki lobi nakondima soki esalemaki déjà avant et lobi c'était pourquoi il faut papa Molière alakisa biso intention nini ya koencercler baimage wana et ça peut avoir des répercussions na justice donc nazalaki bien bandeko balobaki kino naya kosengo droit de réponse azalaki na raison on a rétablir. Pourquoi? Parce que nakanisaki que non, bon, au Saliango, il fallait attendre la justice. Pourquoi la justice ne m'appelle pas? Il faut la justice. Ce qui est dans la justice, c'est bien ngai. Au bout quand m'a tapé photo, on a photo na Facebook. On dit bon, avec ma intention déjà, il y a un message depuis le mois de décembre. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se cache. Il y a quelque chose qui se cache. On a 4 minutes, continuez les sous-soins. Papa Molière, mon inné to fandiawa et ngai ndeno moni ngai na politique la jamais la vie n'a suivi mal jamais pour des raisons politiques jamais ani le bozo kende ta mosusu yo kozala sauver un jour mais réalisateur bazosala soki bazosala mosala na bango malamu te un jour baleki na biso bakozala problème parce que ekoma neti yo ozoboya keno Molière ekoma justice ekoma neti tribunal yango na tribunal parce que déjà okoma condamné lieu public la triomphe est-ce que les place na grand hôtel les place à se cacher ngai na Kinshasa nayebani yo moko toloba nayebani moto soko azwi photo akangi foma photo et dans la conscience et dans l'inconscience okanga photo
ake kosala mabe tika justice esala enquête nango ntango justice ekosisa makambo wana ole koloba o non justice ekobenga yo donc boyokalaki déjà na justice mpo baya kobenga ngai mpo nazozela plein nazozela eloko wana ya justice et d'ailleurs yo moko olobi justice ekobenga ngai mpo na nini otémoigne bon soki photo wana eza ya ngai ou bien eza ya ngai te or photo eza ya yo moto ozwaki yango na Facebook nga nalobi keno nayebi motu wana te nayebi ye te nga nde photographe mais yo moto ozwi bon 7 minutes déjà na bazie lisusu 3 minutes et puis na conclure émission yo moto ozwi yo moto tosali déjà 7 minutes bakisa lisusu 3 minutes papa Molière eloko na kosenga yo sala mosala d'une manière professionnelle sala mosala d'une manière professionnelle to continuer tosala bana biso ndenge esengeli population